La source du pouvoir, c'est le peuple, et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Fin de citation. Bonjour, M. Baliangando. Merci de l'invitation à 7h. Namboura Nabino. Awa tokomi na 13h48. Tuzo ko lobela lelo sujet ya munene ya bana mboka oyo ba rejoindre combat. Bato oyo bazalaki mingi na spiritualité na bunzambe, babandaki komi bomba, babandaki ko bomba ko batela molimo ya nzambe, mais molimo ya Simon Kimbangu yuti kokweya ya unification na kati na bango. Oyo bango bazali koyanola ezali boza komona bango na elobeli ya bomoto, mais ezali molimo ya bakoko, milimo ya Simon Kimbangu ya Kimpavita ya bakoko na biso na ya papa na biso Lumumba kufa lelo pona oyo tuzo kosala lelo. Ba Lumumba babimi ebele mokili mobimba nanu bandimaka te ki Lumumba akoki kozala na bana ya bongo te. Biso tunde tozali awa toportaka toujours kombo soit ya Kimbangu soit ya Lumumba. C'est les deux personnes qui a incarné la République démocratique du Congo. Tant que esprit ya Lumumba ekobanda kolobamaka toujours na monoko ya peuple congolais, tant que l'esprit de Mvuluzi Simon Kimbangu ekobanda kolobamaka toujours na monoko ya peuple congolais, le Congo ne se divisera jamais. Et bango batangisa makila na bango ndenge balobaka Yesu atangisa makila pona ba juif, bango batangisa makila pona biso. Et tant que bango makila na bango sopana pona unité ya Congo, yango moni basango ya catholique na kombo ya cardinal Mosengo, na sango ya protestant milimo ya Mvuluzi ekoteli bango basosoli maloba oyo biso ba petit peuple tobandi koloba il y a plus de 10 ans. Lelo ikomi na maboko ya ba grand peuple matisili Congo ekozala libéré bientôt, mais tout ya Mvuluzi liboso, tout ya bukoko liboso poto longa etumba. Etumba oyo eza spirituel, physique et matériel.